Il fallait que tu aies na banque. Pourtant, il a raison. Il faut définir le côté. Quand il y a une compréhension, moi, ce que je bon, bon, tu as bon, ce que tu veux que les mains. Oui, compréhension. Une compréhension de l'image. Chaque jour, au soir, c'est quoi? Les tiens, tu m'as là, moi, je bon, moi, ça m'a bon. Mais non, à un terme, Nenga boka mi bon, ça est bien. Nenga zana, lui fait le lundi. À quel direct, il y a ça qui va. À quel année fait. Mais, ma première, on se les grands là-bas. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Attends, tout ça là, 10 ans. Car si on a boulé, il y a que 10 ans, pour nous bouler au cas. Si on a boulé au cas, ils ont battu. Moi, moi, on a bendana. Tout ça, ça a pour vie, la vie, ça a besoin de milaï. Que tout ça, les six camarades, tout le cas et sympathie. C'est l'expérience, là, oui, bandé ni moto yaza na. Ah, on a timbelo, on a détecteur fort. Ah, on timbelo parce que là tu moi je bandé mon bail yaza mon putain compréhension. La voyez ba. Qu'est-ce que tu as de compréhension au timbele qui yaza dans le kuta, ayebe ayilo kwa yeli. Donc ayebe au moins quand on a comportement na mike makamo sala. Au timbele ka yo faut ça un système qui maîtresse. Yo talaka. On va le lingi. Donc alinga solo alinga le kuta. Ce qu'on va réaliser. Et ça, quand on met un bolingo na loyenge, non. Si on met un bolingo na loyenge, ok, peut le voir zoba. Ça, non, la maîtrise. T'as les là, t'as 4 jours. Moi, t'as les 4 jours. Au timbele, c'est quoi? Timbe, ozui. Nazalaka muninga na yote, pe na kutikala ozala muninga na yote. Papi Gen tout le bela vie. Makambo nyonso. Na maboko ya Papi Gen tout le bela vie. Tout le bela vie, Papi Gen. Émission qui toko oyo faut que l'andaka pona ko pesa makambo yango to bisimino ki nazalaka muninga na ote ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie yo brondo nazalaka muninga na yote pena kotika la peko zala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie gomu chuchu supu azalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, tu peux bien monter partout pour disposer encore battant pour la biso boyena tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino, merci la confiance. Bolingo bozakangwa à travers biso bandeko ya bino. Ndeko koti bo maman partager. Ce que nous abonnés na biso te, abonne-toi, c'est gratuit. Hein, tu le vois à chaque fois.
na tolobela vie awa biso musana biso ezala rara topanza sango lelo nakutana naye kokutana encore lelo na Melina Swamba tomekosola na Melina Washington merci na yo 4 fois prêtre merci il paye des bocaux de London Emile Bamba de Zurich sans yo mawatro au moins le riche chimano kwa bazala wana ba patini chipamba puis le Saint Agostino ma socio papa social tu beta na okati na Melina après tout ça rende tout ça là maintenant bonjour bonjour Ken bonjour bonsoir ça dépend et écouter la bino donc voilà quoi Denis ça va ouais ça va nzambalo la zopate là tu okuta muto meko solo là ba produit nini to ke ne poto bana ouais aba produit on a pas produit awa et tout ça na gamme ba produit sur lingo telo comme ndele kayo ya ba savon ezali ba gel douche ezali et ba mafuta ezali et ba produit pour le cancer tous les sortes de cancer aujourd'hui là donc le comme maintenant Swamba on a qui ça ba hémorroïde on a qui sont lingo comme moutier donc ayo donc on a ba qui signaux sur quoi donc tout changer laboratoire tout comme le laboratoire à Sikaluka maintenant Swamba na 06 41 13 38 79 on a France mais sur Liban France plus 33 0 la France 06 41 13 38 79 voilà. Numéro là yo mo plus 33 dans les Oliaramoutou. Plus 33 et Oliaramoutou pardon. Il tout à la France. Tiens la code de France. Après au 06 41 13 38 79. Tu vois pas problème hein. Non le bano. Ah on va au local. 06 41 13 38 79 mais sans aller bande de France tiens plus 33 après numéro dans le 0. Numéro yo pessimo ba de l'autre. Pour ça on va plus on est ça le moi ça. Explicité pardon. Bino so so wali banda bocheka plus 33 après bo bandi na numéro na bolongo 0 wana ochana 06 na ocha pona ah merci vas-y ah bande bolongo donc tozana makisi nyonso to ana kisi apota libumu ya hémorroïde to ana kisi yo longola tache o sozana tache nyonso marque nyonso tache sozana o luka maintenant Swamba oza solution mais bien tout ça rappelle il faut tous rappeler ba témoignage hein. Oui, bah témoignage qualité bon oui tout va nous appeler bah témoignage c'est important donc c'est important pour la biso pour la bino pour la biso donc voilà quoi toi on a tous les sortes à qui c'est tous les sortes de mafuta so lingo ngela so lingo comme chocolat so lingo comme couleur no so lingo comme luka maintenant Swamba donc voilà quoi voilà soko lingo sala no so lingo na nyo so lingo sala so ni moi si ko lingo comme système so ndeni ka luka maintenant Swamba to beta kati. Voilà. Ok, alors Melina, écoute, on a ici qui déjà sango et quoi les biso, ndeko mobali a mi bois kami, on a incompréhension. Ce qu'on a eu déjà, nega mi bois un peu d'incompréhension bon, pour na yo, asali madame to asali mabe. Asali madame. C'est madame. Eh oui, ami bois comme na yo, mtayo pour ça mi bois comme bois kami, bazo sala mabe makasi na basi na mi bali bazo sala mabe mi bela makambo mabe zo le kami ya mi bali. Ami bois kami asali bien. Nenga libaka yibongo esika ke ye moka miyeba mo makamna boya kikati esika ke ye moka miyeba ça va pas libana ko ya rata tenya boya batala kati te bisa libana ko ya na kati ko voilà OK parce que mi bali bosa makambo suzu osala izala te eti makamto mona na YouTube ezoleka andi kona biso ovana na biso mosa linga mobali me mobala linga mwasi te mobala azala na projet ya yeli pembe na mwasi na lobango na banini belé. Vous comprenez? Moi, c'est un solo. Moi, c'est un solo. Il y a un solo. Mais il y a un projet qui vous voyez? Donc, moi, c'est un bolingo. Il y a un bassi. Il faut que tu aies des colomos dans 4 mois. Ok, dans 100%. Moi, c'est 40. Moi, 60 bombes pour le mot. Soit Yindi et Ningi Saote. C'est ça. Mais c'est quoi le Balobi qui a beaucoup d'incompréhension? Moi, c'est l'équipe Makasi. Ye mobala na keboka mbo compréhension mo sele ki makasi mindelo ba na boka mapona basi aba mapona ba nyongo na bango le ki makasi na kambobele ya keboka ma ya pamba il fallait utande fallait ba mbongo na banque pourtant mindelo ba yo landa so boka mbongo za na raison yesko définir le côté ka ni de compréhension mo so ki boka bo muta bon so to yo kelema ouais compréhension compréhension le ki makasi chaque jour soit na siko yo neti ye mutu malama wana keboka mama sa mama be bon mais non am tema be Nenga boka mi bongo sali bien nenga zana li fait le lundi ake direct yo kasakiwa ake na li fait mais ba premier on zo les grands na ba couple
Nazolo banayo pitié ba problème maison les kanaba couple na boya ki koko tsama biloko na kati. Problème maison les kanaba couple na ebisi oza ko sakanate. Mibali bako mité mama be. Basi pi bako mité amabe. Bon on comprend pourquoi basi na mibali bako mité amabe makasi bon. Je comprends même pas, tu vois. Donc nazo ibate pourquoi mité mama be. Moi c'est linga ya solo pitié na ebisa déjà. Moi si na bina linga. Na omona ka ke na linga mobali na nga na kuna projet mo boy. Oh, il y a ça dans côté. Okomi, mobala za na ngote me ngana za na projet wana. Ngana zo na ka ke na ngai bo na lingi chérie na ngai et tout, mobala yeli ayebi bicho ya yeli. Vous comprenez? Donc mi bali ba mi tema ba pour comprendre mon tema mobali, il faut za nzambe. Pour so nzambe te faut que kana nganga la ça OK, muto bovani a esprit mabe. Surtout oyibate. Non bien, incompréhension na bolingo tarabi. Incompréhension na bolingo utakara e utakara bisika mibale. Donc ekota non ndenge nini? Pour comme na niveau incompréhension il y a makasi ndenge wa. Ekutaka so bolingo ezate. So bolingo ezate côté moko ya ngala incompréhension kota. Confino mibale so koza bolingo. Nyoso mutoro ba mo libali. Omona kama be. Voilà. Mais so boza ina bolingo bino mibale boza na incompréhension te. Omona ka likamo bien na lo beza bien. Kamo ka pe na lo beza bien. Bo tout na bien. Mais so bomoni ka bo bebana. C'est que yo incompréhension ça parce que yo lingo ngana lo batenga pe na lingo ngana bate bolingo so les ate na kati. C'est ça. Il y a un peu d'incompréhension. Pour ce bolingo solo ça, incompréhension est tika la ozala ta mpo mo. Mais est-ce que bolingo ou meli me bazana incompréhension? Baza osiko bolingo on a évité ba tumsu ba ça il a sentiment pour ba mona ba onka ke azala na mwasi azala na mobile. Nga esimba te. Nga ka so na chimbeli yo ka ke o esimba te. Papa ata to sala no 10 ans. Ka so na bulelo ya ko 10 ans bele mo pali pour no bulelo ka. So na bulelo ka zo simba te. Mo ko mwana bendana. To zala mo zala ko vie ba vie zala biso milai. Que tous les six camarades au Lukaliwa et Simbati. C'est l'expérience là yo. Au bandé ni de moto yaza na. Ah ngana otimbelo, ngana détecteur fort. Ah no otimbelo ka. Parce que là yo moi je bandé mobile yaza muta comprendre. La boyeba. Qu'est-ce que tu as compris to otimbele ki yaza muta lokuta, ayebe ayilo kwa yeli. Donc ayebe au moins kana ba comportement na mike makama osala. Otimbele ka yo faut ça na système de maîtresse. Yo talaka. Mbalo ngana lingi. Donc, alinga solo alinga lokuta. Siko bana fu bana réaliser. Ezaka to memana na bolingo na loyenge non. So memana bolingo na loyenge OK pe lo kwa zoba. Ça non la maîtrise. Talela eta mo 4 jours. Mota mo talela mo 4 jours. O chimbele siko Dieu a vivandeni. O chimbele penda wa vivandeni. O sa neni. Donc mo 4 jours on est fou za esika moko. Mo 4 jours on est fou za esika moko. Ça va. Vous comprenez? Moi 4 jours on a 6 camoko donc au chimbele au talele suko yesu kwa zo bateke yo au talele on talele mo kamiki o talele bateke yete ezala bon so forcé au mona pe makamna o komi donc voilà oui ba deni moi si parce que yo sko mekana ko confondre libali ba deni moi si wana azango de compréhension mo ba ba deni tant parce que on ba la moi si ay ba deni de incompréhension te incompréhension et ya kana sima. Comprendre incompréhension moi incompréhension ya kana sima na on ba ke moi ça linga mobile na ko changer ngote moi ça linga ya solo mobile ne mta compliqué mais moi ça linga ya solo moi so linga pitié moi c'est na linga moi so linga to linga te bo fana tesika mo bossa na kutu donc moi ça linga ba so on ba incompréhension continue na ça veut dire mobile ce ko zo memele na linga mabe ya on na basi ba changer donc moi si ndanga sana a elo mo facile pour no manier. Donc moi si à cause à la boy, à cause à tenir au manier bien, mais mon bal au manier était pas ça bébé à bébé. Mais moi si à ça facile à manier. Tu comprends? Moi je recommencer na boy au lingi, moi je pense les gens sur le lingi n'est pas moi si. Donc moi ça le va élastique. Au comme moi ça le va élastique. Aussi quand on ne se met OK. On ne se OK n'est pas OK. Moi ça la bon. Moi ça facile à manier. Voilà, moi ça facile à manier ma casse. C'est comme un dégo il y a des gens qui profil yo balobi et non il faut ba même moi si likolo parce que yende mtabomi si ndeko na bango. Mame maman si likolo ne ti wapi? Non mais ba okene likolo donc ba okene likolo ne ti na wapi? Otika été que yende mtabomi si ndeko na bango. Siko tango na maman fongole fenêtre akoyaki. Bakoyaki na moi si. Moi ça sauvé. Que moi si mtatinda ki. Moi si mtatinda ki était akoyi na sentiment na ye. Siko tango ndeko na bina akoyi na sentiment na ye. Bilo ba okela na moi si pour ça la nini. Omote ke attaque de bloquer dans l'état attaque de bloquer na bakisi et simbate parce que ami kufeli moko do yemo kam taninga ka kufa so moni ke simbate oboya na c'est tout
Wamba, yo ke kufa kwani. Po basi basilite, yo ke kufa kwani. Po wala ngamo sa batazama be. Mais non. Mais non. Yemo asepela ka kufa na liwa seke liwa na etanga maka kufa bongo. Oh, donc etanga magene wa. Oui, etanga magene wa il faut pas comme on a fait. Faut pas comme on a escalier. Na solo ba Bible solo belo monte comme na mwana nzambe sake nzamba yeba. Okomi. Donc nzamba yeba ki na mukolo na date na air akufa bongo. Donc ezaki liwa ezaki dia programmer. C'est ça. Mais na somba omoni makambo yo tomba bengi je crois yo ka ndenge tuzo sola. Balobi ndeko mobala souffrir makasi. A souffrir makasi. Moi si à mon essayer ya komona. Amon si ya komona iti na nini? Asoka ndeko tambo sozo kati. Moi si à mon essayer, chaque jour baswana ka dikamba swana ka ya yeba kati. Mais pourquoi pas boire moi si ya kokasi? Mais to ozo mono zo ekendete, ba boya na kate te. Bande kwa basi na mibali na opesa bino conseil gratuit. So moni libala esimba te ko forcer te, libala ba forcer anote. Vina en réalité mis sur le bac mutu vanda na mutu bota ne bana mutu stika la reste à vie za blague. Osala makam na sentiment te ba mono kake osala na mobala lati pantola bimi ou bien ba mono ko osala na mwasi non. Soke simbite. Apôtre Paul la bala kata azali mutu te. Donc ezaka te mutu fo bala. Ko bala mo peka ya kato vanda. Non. Et simbite. En plus, makamoko zo simbate parce que bozo ke mi bala bino moko. Bozo ke mi bala bino moko pesi mo bali mbongo bala yo, o pesi mo bali mbongo doti yo moko. Et que simba ndeni. Et simbate fu mona makambo bo mona parce que bino moko linga makambo bongo zo mi bala na moi zo mi bala yo moko. O luka libale simba na neni. Et yo pe mo bala zo linga moi sa peso mbongo ke bala ina mbongo na ye moko. Yo zo linga makambo simba neni. Et fu mo bala ko kwa la ba fenêtre bongo, boko ya ba bongo. Et bon, ce qui mobile là, on bon, moi ça va passer mon bota. Non, banda na Bible. Banda na Bible salamati. Mobile na dogité. Zela. Mobile salaté. Moi ça moi je suis salon là pour je repère mon bon, zoara ya osama on repère ça monte. Nalobi banda na Bible. Babala kana mbo. Bakendaka na ba bijou, bakendaka na ba or na ba jamais tout le monde qui na Bible bana moi si ake bana mobile. Non. Bispo so to biza to ba chrétien to la Bible. Au Bible ça la on se doit ça. Donc banda na Bible jamais moi ça bala mobile comme tabala moi. Yo moi si oke kan sambo o kan si dot o pesini babala yo po chaka bakla boko. O la ksa baninga bo baga on na bali. O milukeli donc malédiction. Sur malédiction. Donc bato ba salon basama be, ba ba salon basama be. Be basama be pour ça wata. Ezalati pour etika ozala pete. Ya bali mobile na ye. Tant yo bali mobile no so c'est la ligne qu'on a respect. Te mais on a katite, on a katite. Ya no katite nzamba omona tant yo beti kati na nzamba. Nzamba babeta ne kati na kana prière, pas prière o beta na nzamba kati ni. Yo ke mibala yo moko pesi mo no mibali yo mo yo so likali ko na mo ka respect. Mo bala mo no eloko amono ko di papa parce que o mibali yo moko o mi pesi mo yo moko o bala ko mo no mbwa ko mo no eloko ta mo no li papa, tu vois? Donc voilà quoi. Oh, ça est l'autre. Est-ce que vous avez un basi mususu oyo ba avant mobali ba lingite mobala bala bazali. Moi ça lingite mobala bala. Mais ba bisi nda ko mo. Mobala kana ke bala moi si mais moi ça nda ko mo ko ba bala mais a lingite mobala bi papa na ba. Son bala tinde ti lettre te bozela na no ati ba famille bozela no. Est-ce que ça arrive aussi? Ah, le baka baso ya ba le baka baso ba ke na ba pour moi c'est olinga. Peut-être Misu bazali pour le comportement mon bas des hommes abé misu babo ya libala. Abo il fait pas balai. Oui, na mon on peut on dire internet si je me trompe pas. Na mon on dire internet. Oui. Moi si pena boy mon bas la banane ko tromper trop. Mon bas pena ya balai. Na misu ba pena oui, lakini na fait pena. Aboy. Mon bas la fou quand même aboy. Si mon bas la bino tika lo tromper le sous-souté, il y a vis-à-vis boy ça tout le côté. Donc voilà. Ouais. OK. Mélina, pour tout dit ça, moi je suis un de Vatika des veuves. Conseil de regrouper ça y est, en fait. Atika des bongo, on va la Kofi. Conseil de regrouper ça y est par rapport à la situation. Moi je suis un Atika des veuves. Conseil de regrouper ça changer comportement. Pour ça changer comportement, il va y avoir une sous-bande, il y a un coup fait qu'à bon. Tant qu'on dit que mon bal est ouvert dans la haie, ma caméra ça, on va lancer plein, on te toque et tout ça. Changer comportement quand même. Changer comportement parce qu'on peut que ça se joue à poto on se que ça ranine à éviter poto ça ranine de l'autre côté on n'est pas baxé à de l'autre côté moi c'est moi qui grade dans le belé to soit poto moi si mboka basi on a nini oh mboka ma comme mboka bandoki bino mboka ya basi ya nini
et comment mboka basi respect na mibali za raté yango chikato on na basi belé ba komi baluka ba komi ke bala mibali parce que bozo tula quand tula pa ni pona to lekine mabe ba comportement na biso yango to komi ke bala mibali biso mo parce que bala oyo tango bala au bangote au respecter ote au peso respect yo luka respect ni moi c'est faux ça la komi kitisa nzamba loba na biso femme soyez soumise Bible me dit na biso bon azongi sur femme mobali mari aimer ta femme aloba ki bongo mais mibali balinga basi na bangote basi ba assumer c'était donc loba Bible balongola na bango parce que ba comment vivre mutamta comment vivre na ndenge na donc on ne sait jamais so do kende wa na mboko mo kilo ko tika biso atoleka bata 1900 bazala nsute mo kilo ko tika na nyonso ko leka donc moi si a changé comportement moi si changer comportement bon bala sa kufio bon wana ko somo no ko la terre moi ça va dans makasa olala pas bala nekaka pour bala neka on joka mbala msusu dans ce comportement on mobile na kufela ki est-ce que na ko changer to na ko changer na ko vivre ka na boy dans ce que tu sommes mobile na kufela za somo ko bala somo mbala so na éviter ba tu ba ka na somo terre ngalo ko ka terre. Voilà, en tout cas Bandeko ça fait très mal koyoka. Ah ouais. Quelque part bon libisanga moi terme eza moi qui bololé. Oui. Kokufa lolenge wana eza vraiment qui bololé. C'est ça. Kokufa ndenge parce que zo mona makambo ndenge zo yo mo zo mona. Et puis maman bela mystique yo mona muto ala kazo nyoko yo bolinga muto wana. Olinga muto wana na bi eza kanini yango. Vraiment. Car muto azo nyoko la yo. Olinga za mystique yo bi. Obi na yo remarquer mibali balinga basa logique te. Non no bano. Mibali balinga basa logique te, mibali balinga basa calme te. Mibali balinga basa badoka. Basi balinga mbala. Basi balinga bambala calme te. On sait jamais so mukile ngo ndeni. Donc basi balinga mbala calme te. Ngabo ko na mona ngola. Non ko moto no fane mais azena mo c'était moi bien. Calme tout. Akini ngasko mo mo boya. Tout lo yenge tout et tout. Atuni papa, yo to na mo sino calme boy. Ok, ninga mwasi wa adamu tuliko wabi. Ya leki calme trop, leki malili trop. Abi mwasi na leki malili, ya linga mwasa malili bongo te. Abi on a suivi anjunju trop. Ni ba belinga basa anjunju, mais ma bébé. Ya mwa peso ko mabino po olinga mwasa anjunju, ya calme lingi te bon. Kote msu plaza na raison parce que nga mama na na isa nga muto alobaka. Ana mlikamba bimisi atika ni vide. Ke muto abomba kama makamba. Bato ba bomba makamba na mitema mabe makasi. Oui, tu as préparé les comprendre. Donc voilà quoi. Lima moto alobaka lobi abimise si la tika la sur le note mais bato ba bomba loka ba koko kala. Ba bomba makamna mutema bato mabe. Osudu ka ba c'est le lomo boyo mo we bate. Voilà. Donc conclusion c'est que ndeko oya kufaki bande oboli bisangai ezamo ki bololé makasi parce que okoki ko mi bomba ndengwa. Mondo zana so kufile lo. Maka so makambe legeli yo ne melina lobelo mo legi tika ezate tika. Bah oui, tika. Ceux qui ont continué, après, oh non, à Koufi, c'est quoi, bisous tout ça là, nini. Siko, nakacho gen. Siko, bande ko ya mutu wana Koufi. Tango ndo na bango bande ko souffrir. Baye ba to baye baite. Baye ba gite. Boso apesi conseil ya yogi. Pourquoi pas conseiller qui était qui a tika libala? Yo ni vraiment ba pesa conseil. Ba pesa conseil. C'est la Koufi na buzoba na ye. Vraiment non bien. C'est la non bien. Et l'on est venu voir les qui la yo pinza. Et l'on est voir les globes on mi kufa na yo. Magama. T'es là. Non bien. L'on est venu voir les qui la yo on mi kufa na yo. Donc pas si va na monter na mukilo. Oh ya mona yo éviter hein. T'es tout le monde qui bololé pardon, tout le monde qui. T'es yo mona qui bololé pour kutana na makambo na te. Ya makambo kutana na ngo. Yo kutana na makambo na te. Elegi ya nani? Makambo wana kutana elegi ya nani? Na lobby elegi ya nani po kutana na makambo na te. So kutana ngo yo comprendre que elegi ya nani. Komi beno lo bano. Pona no kutana na ngote. Mukolo kutana na ngo ndeko yeba o réponse ego yela ona mutu. Na tuna kameni na boy elegi ya nani? Nzoka te elegi ya nani? Yo ko mi bo ko. Te ngabo umba te. Oui, dana ebiso. Moi sina mobile. Moi si avant boire pour la maliki, mais mbala ko ba para moi si. Moi ça na mama na secret na nzoto nzamba sala biso on lo bana makama solo. Nzamba sala biso ba secret mo to alors ta nzamba avasa biso la bisa ebino. Et makam to beta kati na nzamba. Beta kati makasi tika. Ya na ba secret musubino mo yebe on na kati nzoto basi.
Oh. On a le bano. Donc tu sonnes où vous avez secret. On a tant de moi si c'est qu'il y a plein. Moi si maman on le bana. On a tant de moi non ba tant on ba ça la biso balance c'est bien pour. Pourquoi balance c'est bien? Faut va autant la bas de ba ça biso. On te met dans ça bien boy éviter. Donc toi maman na secret na biso na niveau ma maman na secrété. Biso ba si toi na ba secret. Biso na si toi na ba miel. Biso na si toi na biloko on za ba biso biloko ma casse na nzoto. On a le bano. Tala yo ça va gérer. Moi ça na biloko nzoto ma casse au sala la route te. Bon, ala ba prise au sala la te. Il y a un mbel ba kufa. Ah ben oui. Non, on a bien ce que vous avez dit. Donc, yo pena ou kufa no pena pour la momie. Na ninga bien pena. Yo pena no go pena mamenati. O da ino pour la momie. Bon, na évité bon. Affaire à suivre. Tout ça na biso. Tout ça. Le basuka peut aussi ça pardon parce que moi le basuka basi to pesa pe mbala en respect s'il vous plaît. Respect et tant ami pour la bango ba bi bango ba chef. Ma belle bango se ko so pesa bango respect ba chef en ba ba lo kaka. Bah moi je crois que chef on est comme il est solo. Oui, ils sont solo, mais les chefs on est écarté. Donc, basi ko pesa mbala le respect, mais bali ko pesa basi na bino. Bolinga basi na bino. Bible commande bino bolinga rabiso. So mon bino bolinga rabiso te. So bino bolinga rabiso te bokino linga 5 6 7 8 9 10. O mona moya bo oyi bate o tcha bolingo wapi. Mwande boke telenga na bolingo. Ya mwana eloko sala makama bale vanda te na mboko ya mwana. On va se inviter en conclusion sur les simbité. En tout cas sur les simbité au lieu ku fe ya na kati. Botikana. Ezateka ke po mona ko kubimana mobali ou bien mobali po mona ko bimana mwasi. En tout cas, le moteur au vent reste à vie il faut en kimia on zamba pesa. O mo ki le pesa te, pour mo ki le pesa kimia te. Il faut en kimia on zamba lo la pesa. So on dit que ça ne va pas. Yaya mobali, yaya mwasi leki ya mobali, leki ya mwasi tika. Et donc le ki tika ezate. Donc ce qu'on est simbité, en tout cas benda na kwa na o, ye patika na kwa na o tam susu azaki ya yote. Tam susu ko continuer et tinda kufa et tinda makambo ebele. Donc il faut ça la souple makambo wana. Donc voilà quoi. Voilà, mais ça me botte pour yo, ça me botte pour mes problèmes. Blanche Quinoa, la fille fraîcheur. Ah mon a été Blanche. Petit Ayana et Baro yo était. Blanche ma toi, na zena pe ma toi zena. Zena la derrière yo kutu na biso nga gaza yo timbanzo to timbate zena. La derrière. Non non biso ndenge za wana Christian Lilo. Materazi. Bon courage mon frère et bon guérison. Na bi nzamba lo la sa makasi obima. Donc ndenge za wana Masalanga Jilibolia ya yango wana babi Chantal Deborah Koti Likambango donc ma solo quoi. Chantal Deborah Koti Makambo babi produit donc Chantal Deborah Koti Likambango ndenge za wana na bosanité Masalanga na kati ya Bruxelles mamu mwela leki bataya Kongi na bosanité Cornélie Makambo ya mwana ya Kongi quoi. Donc voilà quoi. Minga olobezate on a pesi bino ba komote boyebika non pesa bino ka sima donc voilà. Donc tu vas bien gagner biso moi trop ba qui pour na émission on demandait ko ça na Medina je crois que moi on a mission Zaté Blanche Quinoa. Ouais voilà ça. Je crois que très bientôt toza ko zongela ba émission ba bengi trop surtout tina musala biso. Donc je crois que maman papa en tout cas ba déranger trop zongela on moni na lisolo to zo solo ya pasi ke ndeko pena kufi a uti likolo a kwena se on a une compréhension donc ça dit makambo ya mabala on monte ma toza mabala we belé et c'est vraiment pour na poto makambuze belé quoi. Voilà. Donc d'ici là botika malamu restez connectés sur Tolo Bela Vie. Votre bien ceux qui au moni émission na biso partager yango. Allez. Mère Chantal grâce à Foka à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Félix Omengoé na Iran. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema ye baninga boyoka bolingo oyo ya komplike
amore ya miso nakoka te bomwana eleki omekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela. Hey, awa tomesene kolinga ekomane etumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo oyo ya komplike amore ya miso nakoka te bomwana eleki omekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. La Firez na Yverdon, Olivier Angombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, palana la lébiro, namote malakole la sala ozonga vraiment la limité, palana la lébiro, namote malakole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boyo mwana mama. Jean-Pierre Bokoutounaki vraiment nandimi te palanga la leliro na motema nakolela sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolela Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lolite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mama salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge utana lula yo na koma seko reve ngana zalata bombu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki tiamatolo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dubwe Diana nangai mabena sala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai nakosuka wapi lolenge okomio memela ngai DJ Kisalou, 100 Chideric Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Komotema nangezo se nye Manda Mandalala Lipasa nanga kade Mama Anina
na Deborah. Yana subu nazobanga nanga déception. Soki moye ezali osala ta confession. Wana moi bambanda basalela yo promotion. Wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo, Shika Malamba, Mama Bibi Nzaza Noah. Diana eske zoyeba ndenge nazosufrir, ntango kolala ndenge nazosanti, molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama. Titana Kelason, Hélène Nanono Sumbu. Diana Sumbu nakomi obanga nanga déception. Soki moye ezali osalata wana moyiba banda basalela yo promotion. Wana susi ya motema nanga Dide mon perso, Mwana Liège, Papi Mundele, Viva Menga, Ami de longue date, Kesha, les grands déclarants, Gabi Tem, Mama Lumba, Chile Niatier, Merci Zedek, Mama Jolie, Madame Aimé, Namokolo ya suka yana tango tokamonaki liloba na ngai talo ngana lingaka yo obwaki wapie jana bolingo na ngai obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na Rumba